nyonso surtout Yandi Mos yokanga bien ligorodo yokanga penza bien ngai leka jani nese longi nanga oyo omona ngo da partout ngai leka jani na ofinga yo Yandi Mos yo zo saka na jani kwa kufi jani aleke na kitoko banda lelo ti lobi atate akufi oyoki na bandi ko finga ono elongi loko ligorodo oza elongi mabe bana na ba yoka mwasi na yoka na ebite papa lokola yo so ko sala buzoba oyo sali wana bana ba omona mwasi na zo mona batu ba mona elongi mabe tango kufa ki wana so ki basunga ko temba yo po kufa ke bemeno ba sekango mais seka bemba jani seka bemba jani ke akufi lokola basi elongi mabe Yandi Mos oza mabe lokola ligorodo kuta lekona kitoko oyoki yo na moni makatu nda botaka yo mama ta botaka makatu nda botaka po oza elongi mabe na kwa ligorodo kuta lekona kitoko oyoki yo na moni makatu nda botaka yo mama ta botaka makatu nda botaka po oza elongi mabe na fini yo penza bana no ba yoka mwasi no yoka bandeko no ba yoka na buzobo no sali azali quand même responsable peut-être azali animé na esprit moko peut-être il faut papa tango ya sali bêtise pona jani aza na bana mwana jani liboso aza na 30 ans tango mona bêtise basali na komba papa na ye aosepela te yango nga pe fona finga ye po bana ne bamona ke na fingi ye ligorodo oza mabe oza kwa litaka mais peut-être c'est une façon ya kolela ndeko jani po aza comédien bibona lela ye na ndenge oyo jamais soko akolela jani akosa yango bongo te akolela jani bongo te eza bato ebele baolela jani tomona pena azolela bato baza na poto ebele baobenga ngai bazolela omake bazolela me baza famille ya jani te me bango te bakosala aventure wana meme kwa ligorodo kuta lekona kitoko bande onanga na asir boyoki wana boti oyoka eza famille ya Jani Fai famille baye ko répondre par rapport ya makambo toyoka na réseaux sociaux ya makambo to mona na si nyonso bomona ki vidéo ona tile ki binyo vidéo ya Yandi Mos ndenge alobaki ndenge abandai ko se manquer na corps ya Jani Fai toyebaki ke soki famille ya Jani Fai bayoki likambo bosepela nango te po famille moko te balinga mutu na bango bafinga ye famille moko te balinga mutu mobo ase monke na mutu na bango famille moko balinga ngo te surtout ke mutu ngo o aza na bomoi te famille moko batikala olinga biloko wana baza te epesi pasi epesi soni car bango moko ba comédien bakoma ozwa video wana basangisi yango na ya bango pona olobela Yandi Mos tocho mona video moko boye vi ya Queen Mad sali na internet veut dire asepelite esali pasi aleli pona olobela papa na biso nani Yandi Mos bablo mususu bo mesana lokwa ki comédie ose eloko mo lokwa ka comédie mais oye bate eloko yo salana eko choquer batu tokolo balelo Yandi Mos asala ki yango pona ki comédie Yandi Mos peut-être akasa ki asali yango pona ka ki comédie mais makambalobi e choquer batu na minito ya Jennifer aza abo moite okoya te na ba TV na baloyenge mobwe na bandenge moko boye oyo osala loyenge moko boye oya koloba babiloko mobwe tandis ke muto ana bo moite mais papa na biso Yandi Mos asali yango toyebi te aza normal tanga sala ki yango azakine normal asali yango tika sala to muto eza ya kobouger to ndenge nini eza pasi bande onanga mbote na bosani kopesa bino mbote na bandeko nyonso bolanda Irsil Botelo TV vraiment bambote na bino esika bozali nzamba lola a mona bino ndeko nanga se zambala liboso okotita Irsil Botelo TV en tout cas ana loba toujours na système a bien na système moko ya kitoko makasi soki ezambala no ya liboso okotita Irsil Botelo TV en tout cas au s'abonner, commenter, au liker, au partager, nzambe a ko pambola yo. Ndeko nanga yo au koti, meka un peu ko partager partout, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na ba groupe tindela baninga, partager na Messenger, partager partout. Likambo lelo tomoni
bandeko ya Jani bayo loba tomoni mama ba Jani ayo loba tomoni famille mobimba ya Jani bayo loba eza po basepeli na likambo te basepeli na ngote jamais mutu moboko ya obandi ko loba obandi ko critiquer mowei o paza mwana quartier na bino te me aza ndeko na bino ya don ndeko na yo ya maboke bosala na ye maboke ensemble papa na biso Yandi Mosi soki eza ba comédien mutu batindaki osala video wana yebake batio na erreur batio na mama na erreur mutu atindaki yo sala video lobe po koyoka video wana Yandi Mosi aloko batindaki aloko batindaki ye poso landi video wana bieti na suko yoka tuni ekoki Reza lokwa batindaki ye me yebake mutu atindaki yo sala video wana alekili yo na maele atindaki yo pour que yo bayina yo mutu wana alekili yo na maele obimi tente makasi lelo batu nyonso bayo olobela yo lelo famille wana etombokeli yo lelo biso nyonso tolobeli yo mais pourquoi okoki kose monke na liwa ya mutu te ata kutu mutu wana nyongo na yo ata kutu mutu wana likufaki na nyongo na yo famille moko te baovanda bavandi batala oyo eleki na internet nataki émission wana awa mais eza na bato balobelinga fort eza na bato balobi pourquoi partager vidéo pourquoi partager mais to partager po boyeba to partager po boyeba likamni o ezoleka Yandi Mosi azaki na kwiti te amelaki ni masanga azaki na kwiti te pour que tolo basalaki yango na sa kwiti pour que tolo bayembaki yango na sa kwiti azaki na kwiti te eza pasi bandeko nanga lelo tomoni famille mobimba ya Jani Faye basiliki Yandi Mosi akanema kofinga matema fingami esuki peka na yemo te na mwasi na ya fingami esuki kana bango mibale te ekititi na bana ekititi na bana en tout cas eya likambo epesi soni eya likambo epesi pasi o epesi soni likambo papa na biso Yandi Mosi asali likambo papa na biso Yandi Mosi asali Yandi Mosi azaki mutu asala likambo wana te na liwa Jani Faye tomona na biso comédien so akufi ba comédien bayaka basali mwa baventure mais okosa baventure nde ezalanga baveye mortuaire wana boye bosali mwa aventure mo bosili mais okoki te koya na TV mpona lukosa mwa video mo boye mpona créer buzz mpona lukosa mwa video mo boye kocréer buzz na ndenga mabe wana siko tobenga ko créer buzz mais na ndenga mabe na ndenga mabe bakomédien bokola na age ya Yandi Mosi azaki mutu asala babiloko wana te na age ya Yandi Mosi Yandi Mosi amwa muketa mukolo donc pour dire que ata bato bali batinda ye kotinda mais ntango wa mukolo na ye moko pena vandi a raisonnabilité na kosala bwete avandi pa ye moko a raisonnable non na koke na ngo bwete eza pasi bandeko nanga eza vraiment pasi alors ici bote la TV liboso na bino ayaki ko umela te naki ko umela te naki ka kolakisa bino koma famille ya Jani Faye etomboki koma bandeko na ye batomboki pona message oyo eutaki
et pas papa na biso Yandi Mosi. Alors bande onanga merci na bato bolanda RC Botelo TV na pesi bino merci sikana so bozali. En tout cas ce que zambala liboso kandina lobara okoti osabone nzambe ako pambola yo. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Nous autres la bino ba audio somo tolanda après to kabwana bino. Bisous bye. Surtout Yandi Mosi. Yokanga bien ligorodo. Yokanga penza bien. Ngaile ka jani. Nese longi nanga o mona ngo da partout. Ngaile ka jani na ofinga yo Yandi Mosi. Yozo saka na jani kwa kufi. Jani aleke na kitoko banda lelo ti lobe atate ya kufi. Oyoki na bandi ko finga ono elongi loko ligorodo. Oza longi mabe. Bana no ba yoka. Mwasi na yoka. Na ebite papa lokola yo so ko sala buzoba o yo sali wana bana ba omona mwasi na zo mona batu ba mona elongi mabe tango kufa ki wana so ki basunga ko temba yo po kufa ke bemeno ba sekango mais seka bemba jani seka bemba jani ke akufi lokola basi elongi mabe Yandi Mosi oza mabe lokola ligodo kutaleko na kitoko oyoki yo na moni makatu nda botaka yo mama ta botaka makatu nda botaka po oza elongi mabe na kwa ligodo kutaleko na kitoko oyoki yo na moni makatu nda botaka yo mama ta botaka makatu nda botaka po oza elongi mabe na fini yo penza bana no ba yoka mwasi no yoka bandeko no ba yoka na buzobo yo sali azali quand même responsable peut-être azali animé na esprit moko peut-être il faut papa tango ya sali bêtise pona jani aza na bana mwana jani liboso aza na 30 ans tango mona bêtise basali na komba papa na ye aosepela te yango ngape fona finga ye po bana ne ba mona ke na fingi ye ligorodo oza mabe oza kwa litaka. Mais peut-être c'est une façon à rolela ndeko Jani pour ça comédien bibona lela ye na ndengo jamais soko kolela Jani akosa ngo bongo te akolela Jani bongo te eza batebe ba olela Jani to mwa tena azolela batu baza poto ebele ba obenga ngai bazolela o mwa ke bazolela mais baza famille ya Jani te. Mais bango te bako sala aventure wana même kwa ligodo kutaleko na kitoko tu nyonso surtout Yandi Mosi yokanga bien ligorodo yokanga penza bien ngaile ka jani nese longi nanga o mona ngo da partout ngaile ka jani na ofinga yo Yandi Mosi yozo saka na jani kwa kufi jani aleke na kitoko banda lelo ti lobe atate ya kufi oyoki na bandi ko finga ono elongi loko ligorodo oza elongi mabe bana no ba yoka mwasi na yoka na ebite papa lokola yo so ko sala buzoba o yo sali wana bana ba omona mwasi na zo mona batu ba mona elongi mabe tango kufa ki wana so ki basunga ko temba yo po kufa ke bemeno ba sekango mais seka bemba jani ke akufi lokola basi elongi mabe Yandi Mosi oza mabe lokola ligodo kutaleko na kitoko oyoki yo na moni makatu nda botaka yo mama ta botaka makatu nda botaka po oza elongi mabe na kwa ligodo kutaleko na kitoko oyoki yo na moni makatu nda botaka yo mama ta botaka makatu nda botaka po oza elongi mabe na fini yo penza bana no ba yoka mwasi no yoka bandeko no ba yoka na buzobo yo sali azali quand même responsable peut-être azali animé na esprit moko peut-être il faut papa tango ya sali bêtise pona Jani aza na bana mwana Jani liboso aza na 30 ans tango mona bêtise basali na komba papa na ye aosepela te yango ngape fona finga ye po bana ne ba mona ke na fingi ye ligorodo oza mabe oza kwa litaka. Mais peut-être c'est une façon à rolela ndeko Jani pour ça comédien bibona lela ye na ndengo jamais soko kolela Jani akosa ngo bongo te akolela Jani bongo te eza batebe ba olela Jani to mwa tena azolela batu baza poto ebele ba obenga ngai bazolela o mwa ke bazolela mais baza famille ya Jani te mais bango te bako sala aventure wana même kwa ligodo kutaleko na kitoko.